Grace Mandela, la pétrolière. Boye bake. Et y a une idéologie à Sikado. Soki papa to maman avali kopela awana kate bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique Misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite Misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga ta santé c'est ta vie. Alors la clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate mbote la bala nyonso ya filmo la filmo partout na kata monde entier bolingaka musa to sala tanto yaka bozaka ko sepela ebete boza ko zela la bandako chibanga tango yaka akoya pona analyse ou pona ko zwa ndeko na ye ken pena ba ko solola peut mikolo actualité et ko obligé biso to pesa bino yango yango to yelelo to pesa bino actualité ya communauté congolaise ndenge za koleka na kati ya mboka la biso pe na kati ya ba réseaux sociaux na biso yango to ye bo s'abonner massivement toujours na film la filmu et puis en collaboration na Congo Makambo TV officiel ya Yemo Konfata Chimanga toujours dio na film la filmu ya Ken Pena Makizembe. Pour ne pas monopoliser la parole, je suis toujours là avec Ken Pena. On va bombarder ce soir. Ken Pena, bonjour. Bonjour François Chimanga. Napesi mbote na batu nyonso tout o bazolanda biso parce que lelo eza vérité, rien que la vérité. Papi Pedro ya Palmira Mulamba balanda biso. Oncle Patrick Amisi oakina matanga na États-Unis azolanda biso. Napesi Joël Salambi bambote. Napesi ba papa Tizo Amisi ba vieux Luzo Mbata. Sœur Pauline Lumumba na Genève RDC monde bazolanda biso en tout cas bambote na bandeko nyonso tout o bazolanda biso prophète Emmanuel Dodi prophète messager en tout cas bambote na tout le monde merci. Merci beaucoup Ken Pena Makizembe ngabe na pesi nanu mbote na moto yo azo sepelsenga mikolo yo comme on a Clary Koudiaka lisasi na niveau ya français Clary Koudiaka lisasi na kati ya France yo yonga bisko zali poto dans la mosindo ya loko toli lelo Ken Pena na uti komona par rapport à l'actualité et selinga ipasi na regretter na lobby na pesa bokecho ya mbo raison ou bien na sala nini mais na kati ya toujours l'actualité yo na so on a Ken Pena namoni Laurent Sokoko oh tokanisaki azali millionnaire munene na makambo Congo po ba dédicace le ki mingi et pas ya bokecho ya mbo tokanisaka azali mutu moko ya malonga mutu moko ya munene mutu moko ya makambo mais namoni akomi pembeni ya Koffi Olomide nazolinga na yeba Laurent Sokoko azali porte-parole ya Koffi Olomide ou bien Laurent Sokoko azali camarade ya Koffi Olomide. Ouais, merci François Chimanga. En tout cas, les salanga passi. Côté la père moko 65 ans, amibenga soi-disant producteur, amibenga soi-disant a soutenir ba combattant, amibenga soi-disant défenseur ya makambo ya mabezo le kanamboka na biso. Lelo a tombé na ba piège ya buzoba o azosala pembeni ya vie na biso Koffi Olomide wazali papa ya bana ebele. Vie aye pembeni ya Koffi pour na division en tout cas ça la biso passe moni Koffi aza artiste to pesa ba valeur ebele abimisa bana ebele génération en génération kozwa mutuneti Laurent soki lisokoko Laurent Sokoko
Laura Lisokoko ana il faut ko bengana e. Laura Sokoko. Vous comprenez? Dans Lisoko ana il faut ko bengana e pembeni ya. Vous comprenez? Au bon de cette mission. Tozo solo la, tozo solo Lisoko ya papa wana il faut ko bengana yango pembeni ya Kofi. Kofi c'est un intellectuel. Akozo mutu azana likombo ya Lisokoko bongo acha pembeni na ete. Comment mutakoza na kombo ya bêtise ya bongo mutu maboye ana forme te mabundi neti ko. Voilà te voilà ko finga na lingite. Na ko sa émission ko finga te pas kana to yaka nango comme ba ja ko finga c'est pas bon. Bon, omoni ye ndenge ya ye to ebite soki aza congolais, soki aza étranger to yebite babitumbo biso to bundi na mboka. Babiso ba menace biso na kati ya mboka wana bakanga biso mbala. Ya ye na ye azalaki na pays mususu azalaki contre gouvernement aye na mboka bayambi à l'aise aye suko tia poto na makambo ya muziki ya uti na monde ba combattant en tout cas to kotelemela to kopesa ba boketu raison ndenge ba bengani on ekiri ya ba combattant en tout cas ba boketu ba aso na pesi bango raison parce que mutu ya bongo azalaki mutu ya ko chasser na milieu ba combattant. Voilà, merci beaucoup là c'était Ken Pena na propos na ye. Tout le monde a un bilingue de la communauté congolaise, de la réseaux sociaux, de ce comprendre est-ce que c'est un problème nini. Na quand c'est qu'il peut expliquer biso likambuya Laura Sokoko oyo azosa ma vidéo azolo bate Fally Ipupa danseur on moni ndenge chanteur abetio donc vraiment et salut tous les warriors passi mais j'espère que va continuer dans ngwe kozala par rapport à mission monsieur Royasima. Tous les questions mususu quel peu makizembe na makambo Sokoko en tout cas Chimanga to katali solo boete ndeko na biso Sokoko wana akendoloba Fally ayaka quartier la tête que danseur faire ayaka etant que moyembi tala ndenga corriger yo eza pasi pe mawa kotala RV na biso mopa mokonzi Koffi Olomide songa mbeli o na pesa bambote belé combien de valeur o apesa Fally Ipupa Fally Koffi Olomide aloba apangusa ma misu akutaka quartier la terre par terre quartier la terre zara ya okufa Fally aye a remonter quartier la terre na danse na koyemba na musique elengi ya ba mongo ekoti na quartier la terre lelo un individu un étranger aye na kati ya Kinshasa pona ko benga Fally Ipupa o aza compté parmi ba meilleurs chanteurs ya mboka na biso okende lo baba popo moko boy oyo biso to sepela nango te lelo Fally na faire baza bandeko baza ba congolais de père et de mère lelo soki yo za ya 50% osangani na mde à 50 angolais na congolais osangani pena côté ni congolais côté ni angolais papa be maman papa na angolais maman na congolais osangani pena c'est ka angolais osangani pena vie na biso ozali côté moko Sierra Leone côté moko congolais bosali likopa ya ba demi allez yozo ya o dénigrer artiste ya munene net autant la vidéo ezali donc ngana osenga Chimanga okochela biso ata moi quelques minutes avant na commenter makambo oyo ndeko na biso Sokoko alobi parce que lelo il faut bango to mona guerre ya Jibe na Wera bato bakotaka na guerre ya Jibe na Wera lelo batika na soni lelo balakisa biso ke baza bandeko basalaka guerre pona koluka mbongo lelo ya Laura soki lisoko yango okende koloba keno Laura Sokoko nga kombo Koffi alakisanga yango wana kikombo nezalaka bongo seri azo combattre musique ya Koffi abisanga alobi mutu wana za lisoko ya tata mutu wana donc lisoko wana Sokoko za mutu alakisanga Koffi Olomide oui ayusanga abi wana lisoko ya tata zo ambuye musique na biso afinansaka ba combattant mbongo po musique na biso betaka na poto po betaka na poto te lisoko ya tata wana ozo comprendre donc ngana aloba na osenga bandeko bayeba faire Fally baza ba congolais à 100% totika kokota makambo na bango to mona guerre ya Jibe na Wera lelo bakoma kolia place moko bakoma beta ba produit moko o eza nango tamuke en plus guerre ya Fally na faire esi la kala ndeko na ngao zoyo la musa makambo ko kiko la musa te yo etanke elongi ya Lisokoko tika makambo zo sala na senga to pesa ena nuku alanda maloba oyo Koffi azwa Fally Ipupa makambo aloba ye moko Koffi mutu oyo yazo défendre comme ça et ça la biso bien après toi ya commenter makambo so après. Voilà, merci beaucoup de la régie na biso la biso émission ya moi extrait ya Laura Sokoko nenge azo expliquer biso mais entre-temps on va continuer toujours na en il va vidéo la carte ya régie et on s'abuse toujours bien
Bon, c'est la mission de la régie. Après, tu as la mission Sima. À suivre. Il a fallu pour que a mérité motema malamu wana nyonso to pesaka na ye. Ce ne sont pas des occasions que tu as données à des grands frères de Fally Ipupa au Baleka na quartier latin. D'abord ils sont simple. Fally Ipupa aya na quartier latin na moment moko dramatique. Na moment où na vie na ngai na zwa la plus grande trahison. O babenga pena likongo na mokongo, batianga pena mbeli na mokongo. Na koya makile tanga me na kufite. Na telemi lisusu. Fally ayaka na moment wana. Tango bazwaka ba mission nga ba ko salisa bango quartier latin academia. Presque bango tous les lo bazongi. Alors na tuna Eric Touti, tokana Eric Touti. Salut mon cher Eric. Na tuna ngabi mais ko yena nga chanteur moko te vraiment abina bien, bogar, aimba rapé bien tout et tout. Eric Touti mutakenda ayana Fally le même jour, ça dit na tuni na ba 17h na 19h ba koti na Montfleury. Na lobi na ye oyebo yemba nan tango yembi na yoki frisson mais na bombi kaka. Obika biso ba patron ba leader solo. Na bino obina rapé abi a répondre zo sekabi vie ko bina nde na bina ka mystique. Lera mika ko bina na bana misala na ngai na ba kapita na ba jardinier donc biso tout ganga na ndenga mukete na bina e bon lobi ya rep ya quartier la tezala propre la ta costume vie na costume te ngabi oh bon la ta ta inina abi vie bana ba botanga na la ta costume te na wi ba ta ina ngande ni ça dit kana ba imuru moko Fally okondi mate lobi na ngwa répétition quartier latin Marc okokoye bate soki dégâts nezaka na répétition na au jour Fally ayaka yango na garçon na pona ngaza particulier quoi donc ti ndenge na kinda père na ya zaka soute maman na sœur na biso bandal Monique ah zaka pe soute aza orphelin de père donc yé moko loba na nga mona nga muke logo la père na ye pona matanga na ye moko ibinenge le kana ba famille na ye ba yebi babanga mona ba lobango na ba TVT et porte parole na nga o to ani lelo Texas na yeba epe sima Fally donc tala kaka et puis na mon amour na ye ya vie na ye na mon amour na ye ya quartier latin pour ça vraiment musicien la musique na makila et puis tala kaka na âge na ye na boulaka ke na tia chef d'orchestre ça fait ce qui ba 4 ans na biso te bino landaka azaka chef d'orchestre na biso et puis tala kaka rendement na ye yango na moni na tsala ka ndengo na mais lingolo bateke na linga kaka ye mais ba petit na nga tout na linga bango mais autour de la question, la réponse de la question, il y a un orchestre, il y a un moment beaucoup particulier. Merci beaucoup, Eric. Na bengiringa bifama na zana besoin chanteur moko boye. Ça va bien bien simplement bogar sur moi yali. Ce qu'on y batabi na ibaguna yo. Attends, je vais te planter quelqu'un. Akenda na bossa ni kutu. Na oka ba vigile. Oh il y a Eric tout là-bas bon on a dit na mao on a kanda parce que na ba na za ba katinga loboko moko na mutu mo neti ba misi ba kimbi na mona ka mutu mo garçon moi mince moi pembe à côté bon déjà à première vue c'était agréable à voir c'est quoi il bon ngabia yo ne misango ne on a bando bana bina beba yo ah oui assez c'est comme trop ngabia bon obi ko yemba président yemba yemana azuinze mwana kala yembi bon façon yemela kiango oh abi papa Faustin a père wa ndako na depuis na pema ndako liboso na banda tili papa Faustin ah oui papa tout le monde nga zo yemba bien oui comme non nani comme na Fally mais bon bien ndeni na yebito yemba bibo président biso yebika banda là na bina rapé abalise do seka abi presque bina kutu nele ki koyemba na bina na banga na bina nan na bina atomboni ma na bina ka ba shiro yebi wana mais na bina to ganga lupango mobile c'est la première fois ngamo na zo musicien lobi na ngona kenda ina répétition na scène sur na oshwe bato bana répéter mais ezaka apothéose mona na mona ja les ra yembi les ra bini donc dégâts anecdote mabe oui c'est bien voilà bon to beteloma pour yingi maboko voilà nous allons souffler
3 Black. Lui, c'est Anelka, le transfert le plus cher de l'histoire du foot et de la musique. En Afrique, c'est lui. Et lui, c'est pas Antenne 2, mais c'est CNN. Ok, mesdames et messieurs, merci beaucoup de patience pour votre patience. Nous aujourd'hui, tant ya kolanda extrait à Koffi Olomide na mutunaye Laura Sokoko, nenge Laura Sokoko à lobby na yebi ke eko blessé batebele kasi to ça la choité il faut kaka to chabwe pour être to lo bakaka na muno côté ba preuve pe ezala quel pena Koffi Olomide na moni yemoko aloba biloko belé par rapport à arrivé à Fali na ndenge Fali comme bolelo. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'impolitesse de Fali Poupa ou bien c'est la mauvaise foi? Il y a Koffi Olomide. Merci beaucoup. En plus, émission Oyo Rolanda Bandeko Bocho Landa Biso, Bocho Landa, et l'axi que Fali aya na ko solliciter ko beta na quartier la tente. L'axi que Koffi Yemoko atinda batu bakende lukela e mutu oyo ko remplacer ba bourreau par rapport à danse na chant. Donc il y a Laura li sokwango atikali na soni je pense. Donc botika ko dénigrer ba artiste na biso ya Congo. Fali pour baza artiste o lelo aso défendre musique na biso nga lobaki lelo na sala sur émission ya ko finga artiste moko te parce que il faut tous à la fière ya ko zala na ba wera ba jibe ba waze kwa ba karmapa bazali ba artiste o ba défendre mboka na biso ba héritier Watanabe Gogan ba Bercy mwana ba Bill Clinton ba Babi Ndombe ba Seleo bandeko na biso ba Serge Mabiala baza ba artiste o ba défendre mboka na biso ba Lacoste ba Soleil Wanga tozala besoin ya veli soko ya 65 wana aya kotia potopoto entre bangote. Donc moi je pense soki oza otiaka mbongo pona ba combattant tia mbongo na pona ba combattant tikela biso makambo ya musique biso na musique to boyi na biso ba polémique totika fera sa carrière na kitoko falia sa la carrière na kitoko eza soni ndezo sala bino po ba leki pe ba beti martyr ba sali relève eza soni ndezo sala bino lelo bokondi ma fere o bokangisa na prison bozondi ma lelo fere o bokangisa na prison fere bakanga ye alala na parquet mutabimisa eza ndeko na ye ya congolais ya papa na mama Félix Wazekwa lelo bino bokende kondima fere o boloba sela bino émission koko dia nzombo bosobo ya Fali wa manka bino na eloko te bino boloba fere sela biso émission ya koko dia nzombo tout ça bokangisa ye lelo fere boloba ki aloba ke Koffi ayemba te Koffi non lelo bokangisa pe lelo akoma mwana malamu mais oui ya lisoko wana ala kisabiso image oyo Fali mwana ya mabe amanka Koffi Olomide ala kisabiso impolitesse ya Fali yango asala émission nini ya mabe contre Koffi Olomide ezaki mutema mabe succès ya mwana batu akomi na mbongo ebele bozoka jalousie
Boso la jalousie pourquoi ezali nzambe nde mutu aponaki fali na ta na yako mana mbongo na ye ezana ti faire lelo abeti pe stade na ye to kumisa faire to mona faire makamune sikoyo elamuki to sepeli biso ba congolais azande ko na biso congolais to boyi na biso uti Angola to yebi identité na yo te soko zaleki ya Savimbi soko zaleki ya Edouard Santos soko zaleki ya Santos Butubile to yebi te oye la biso loenge divagation to lingi biloko wana te soko zalaka pêcheur na Angola tikela biso makambo ya musique. Voilà, merci beaucoup. Cette émission fera plaisir à Delmo Boganga, motema ya MC Mbalabo. Delmo Boganga, motema ya MC Mbalabo. Mikolo nazo boka betuka ndambu. Mikolo biboa que la mondiale soute. Soki mutako beta Paris la Défense Arena et comme ngambu et comme problème boleka TV ba delega kabino mikala ya mikolo ya 65 ans boka kofinga mwana ya batu fali ngo asala bino nini asala bino na neti nini bajeno baye lelo bazoze na basali bino ba papa olini botika fali ezata na ye époque na ye nzamba permettre ye abeta sali wana liboso na bino mikolo botika ya beta sali na ye kimutema mabe jalousie na bino ekoma kotina bino bosala ba n'importe quoi donc eza pas si peu mawa kotala batu ba manifester jalousie na bango vis-à-vis kindoki lelo za bata matia tueba kala ke ndoki na bomwana babomba kindoki yaka kobima na kimukolo donc na yo comprendre que fali po pakotaka na orchestre moko ya mabe orchestre oyo papa zalaki bien mais entourage akiozo ya batu bauti ba Angola o baba elongi ndenge moko na bakombo donc ba sala lelo ba n'importe quoi ti ma toke kana ba question subilo. Voilà, merci beaucoup na pesi mbote na Jean Blaise Tampa hein mokonzi 24 communes Jean Blaise Tampa mokonzi 24 communes kati ya London ndeko ya batu ya boga leader les descendants ya batu ya boga leader na suika wana Papi Pedra motema ya Palmira Moulamba la kati ya Liège ne tombera jamais Liège mais ça va comme makasi donc Papi Pedra motema ya Palmira Moulamba. Merci beaucoup. Quel pena Ferregola Nika Boronika a déplacé stade a mis en on a bon vent. Ferregola Nika Boronika, félicitations à Ferregola. Batman Nimarité Robuka stade wana Robuki en wana. Mais félicitations à Ferregola. Toujours ba Congolais fier ya musique à Congo. Bien ba fali ba toujours fier ya musique à Congo. Nenga fali abukaki nenga faire Robuki. Et c'est le plaisir. Mais na sepeli po internet ezongi lengi. Ferregola ozongi c'est le internet dans musique Congo et lengi parce que ba sujet bandi, koloba pe bandi. Voilà. Quel peut pas bandi su koloba. Tu m'as pas dit que la songi na ye. Ngapa na ye na songi pour Ferregola a kena stade libanda a memi en bovin comment faire la bovin. Quelle critique tu vas faire pour la stade ya Ferregola Nika Boronika bilanga loembo. Merci Timanga ngana osala critique te na féliciter ndeko na biso Ferre abeti stade événement oyo même yo Congo momimba to satandaki te akozwa population zwaki wana en tout cas félicitations to senga makambo ngo elamuka boye makambo elamuka boye fallait asala ki plein stade mobimba tili banda stade plein tina sima podium faire pas ya sali plein malgré na sima podium batu bazala kité mais félicitations quand même à sali résultat moko vraiment to s'attendaki nango te vraiment to s'attendaki nango te et l'équipe vraiment bien félicitations na musique na biso ya Congo ezokende toujours en avance donc félicitations na bagauloise donc félicitations pe na ba warrior OP bo fongola ki nzela ngwa ba martyr pour la génération lelo. En tout cas, félicitations na de ok seigneur soana o sali musala kitoko. En tout cas, Sœur Pauline Lumumba RDC Monde yebisa mo vieux Luzo Mbata yebisa mo vieux Jimmy Belaou biso to zongisi makelele na internet parce que ezalaki ko senga boye fallait abeti faire abeti comme ça makambo ngwe marché bongo eza musique ya Congo ndezo kende liboso. En tout cas roga pe na Brazzaville kuna beti et on la musape ba artiste mususu ya Brazza
et que ça la biso toujours bien. Merci. Voilà, merci beaucoup d'après ce mot. On a tous les warriors dans l'Afrique du Sud et puis tous les Gaulois dans l'Afrique du Sud. Bah Gaulois Afrique du Sud, na Gaulois ya, na warrior ya Afrique du Sud. Na moi da warrior moko wata les warriors na kata Sud Africa, Kalate na za la kata Sud Africa, na remona tous les Gaulois ya Sud Africa et puis na remona tous les warriors ya Afrique du Sud na zo ya Kalate. Bon ça a décidé de ressortir la émission et belé. Tu reçois une mission vraiment ébélée, on appelle ça la baisse, on a le rôle de Kanda. Bon, on a la fuite pour la Zoya Kuna, on a la Kanda. Bon, on a la Kanda, on a la pour le Kanda. Merci beaucoup, Ken Penato, continuez. Ken Penato Kisembe, toujours la carte d'actualité. Didier Lacoste, Mouken Tonga. Oyo achaki toujours mutu makasi ya kotia libaya mukolo moko na Feregola. Mais to moni entrée ya batu ya concert ya Muketonga Didier Lacoste. Batu musu balobi oyo ezali entrée ya matanga. Oyo ezali matanga ou bien ezali batu baye fête ou bien baye concert. Mais Lacoste a leli alobi ngala soutenaka ba fene soutenir Wenge. Mais comme il a tout fait Wenge va soutenir ngai ba pesi nga Mokongo. Mais na lingi Ken Pena o expliquer biso le cambo bien Didier Lacoste a leli na muno kamboka. Didier Lacoste ça artiste wa yembaka très bien mais salaki choix na mauvais date. Mauvais date dans le sens que Wenge mobimba ezalaki sima ya Feregola. Artiste congolais nyonso tout balukaka kokwisa fali bakendaki sima ya feri donc batiaki Didier Lacoste kate donc ezalaki date moko ya mabe faki ye pesa na date mususu balingai ba soutenir parce que lelo musique ya Congo tout le monde a komi ko sala campagne pour na échec baluka mutu nini akobamba fali pour pas mais jusque là faire à ça les résultats bien Didier Lacoste même il y a un Adolphe Dominguez a saleli faire sport a saleli Lacoste ingratitude en tout cas côté nanga pe na sepela na ngote parce que mutayela biso Muketonga ezali Adolphe Dominguez mutu peut présenter biso Lacoste premier fils ezali wera mais basundoli na combat cage eza po azane na mbongo tazampi ya ker ateka lupangu na yolo yango basundoli po bayebi ke 10% moko apesa bango ezate soki ezalaki concert ya héritier comme azaka na mbongo molite basoutenaki héritier pa jibe bawera po bayebi mwa 10% mwa mbongo ya carburant mwa mbongo ya unité yaka Lacoste yazana ne lokote donc ça passe. Voilà, merci beaucoup monsieur Salabia de Sophie Kasengela maman diagonesse na kati ya Londres, pourquoi pas na Olivier Kayembe na kati ya Paris motema ya Mamindingo. Olivier Kayembe motema ya Mamindingo na kati ya France wana vraiment makambo ça bien. Ken Pena Kisembe Fally Ipupa du Cap El Mara annoncé biso concernant aéroport ya Ndolo. Donc Fally Ipupa a toujours guide ya refongola banzela ou bien Fally Ipupa bato ko refongola idée bango moko fa Fally te bo Fally ka fa fongola nzela pa bato balanda. Merci Timanga. Concert ya Ndolo ezasko devoir moko boye martyr x10 parce que Ndolo kotaka 1 million de personnes 1 million ne laksike Kinshasa mobimba to kendo tonda kotala concert ya Fally ndenge bandeko bayambaki pape donc tosenga ndenge bobelelaka pape osali planète Fally na stade ndenge moko Fally Ipupa abeta na esplanade ya Ndolo wana na si jour angonde makambo ya batembe ko si la jour wana o Fally kobeta na Ndolo nanu ba annoncer date te mais à bientôt là tozwa date et ça déjà confirmé makambo surtout Fally kobeta na Ndolo wana donc ça la bien yeka randa fungola ya za le guide après si le lo faire roga devoir ya obeta ba de martyr après ça bango sous devoir ya obeta na esplanade de Palais du Peuple après ça bango pe ba devoir ya obeta ba Bercy le lo pesi pe ba devoir ya obeta na ba Paris la Défense Arena donc il fallait azara le guide muto à l'Axaranzela tout le monde azara toujours dans mulongo simana ndenge ve na so grand pote ko felo midaloba Fally azamo la kisinzela asiportera ko la kisanzela ndenga la kisanzela parce que ce qui a lembisi ko la kisanzela musique na biso ya Congo kwei
donc fali fazala wana pona kolakisaka bayuma banyangma banyanga lokata ezaka seda mundela sali ezali martyr ya bakongolais ezali ndolo ya bakongolais soki fali asu ida ke nokobeta beti na ye mais lobi te ke soki fali abeti bato bakebeta na nsima baza banyanga lokata te parce que ezali makambo ya fo motu nyonso abeta par rapport à capacité na ye. Merci beaucoup, merci François Chimanga. Omoni fali na beti tata Raphaël te moto ozo ida beta tata Raphaël na génération ya zate. Tout le monde comme à Hollanda la place il fallait obéter. On a dit oh nyoso Hollanda place il fallait obéter. Beaucoup minati banyanga la kata ya fali pour papa parce que vraiment na mobile ya Zandelin. Fallait oser beti awa yo pour créer place na yo ekendaka bongo. Yango zo mona kofi atikala icône ya musique ya mboka na biso. Ye mutabanda ba Bercy ba Olympia ba Zénith et ba tutu ba Landi ba bima banyanga la kata kofi abima les guides. Donc ezaka même histoire fallait azo sala c'est ça. Voilà, merci beaucoup Ken Makizembe. Le rôle on va se la folie parce que la kata mais aujourd'hui aussi fait rigole aussi fait d'annoncer défense arena. Merci Timanga. En tout cas félicitations à Ndeko Nabiso artiste Ferré. Biso to se pela na ba courage lelo et comme il fallait abetia mutumsu paye. Faire écoute on a fallu sa génération na bango sa génération na bango c'est normal les concurrence c'est loyal. Mais bao bakoya kolanda suna bakota na bapotopoto ya fali Ferré bango nde bakobenga mabanyanga la kata sans cesse. En tout cas Ferré na fali soki ba beta ba c'est la génération na bango ngapona ngai salanga plaisir mais loko na déplorer Laura tendance à annoncer biso Paris la défense arena. To tu ko passer dans moment moko boy oyo ba fanatique ya Ferré ba passer ba moment moko boy oyo ba kosa bango kana ba date to ko beta place boy ba beta raté album e majubo e bimité. Deuxième volume ya Dynastie balobaki robima le même jour na concert à stade Dynastie et bimité ba fan ba bimaki pe desi. Donc Paris la défense er bozo prononcer loko boza la pe trop sur. Obi que Paris la défense est un stade de martyr te ke batu ya fraude ba kokota. Kuna eza il faut za la Syrie ya bato ba ko somba billet. Parce que kuna eza Kinshasa te kuna eza il faut contrôler mutepa mundele la kisa billet ba beti billet no na machine okoti. Kuna eza la teli souffert lukaki martyr esuka dango ya fungoli porte ya ofele bomonaki ya ofele ba fungoli porte ya ofele boya totondi saka ndenge fala wana za nzembo cellulaire ayemba nga pesika exemple na critiquer mutute yana bibo basali ya poto balandaka mutute pokuna soko ke na sentiment osutuka osala mutateki bien nengo bengo ofele problème ezate yango tozela fali soki abeti bango pe ba annoncer biso date to ko encourager faire erreur beta to mona avia na biso pe confiance chaka Paris la défense date elinge ko kamoni ba biezo teka mate anilaka pokuna mundela sala ka blague te o teki te ko beta sali vite donc tozela pe à faire to hotel la. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, nous avons répondu à la fin de notre émission. Je suis toujours avec Ken Makizembe. Ken Makizembe, on va essayer d'entrer à ce qui concerne Brazzaville, Congo Brazza, par rapport à Roga Roga. Il y a peu à Betagi, à Salari plein là. Quelle différence il y a plein à Roga Roga, plein où il a fallu pour Palma Samba débat. Merci beaucoup Esther la tendresse, moi aussi à Mbinzi. Camarade Arebo, Esther la tendresse, n'a raisonné au Kandé dans sa l'émission. Il fallait reboire mais moko à poto na inonce bipo bosala ka musala moi trop ba moi figurant na ba clip na bango alors lobi différence ya Roga nanani différence ya stade ya Masamba Deba ya fali pour panenga betaki na numéro Roga beti on trouver plein zaki ya nane Roga bien fali bon nga zala kité na tous les événements na moni ya fali na mona ki yango plein na moni pe ya Roga na mona ki yango plein et senga tozo ambutalika so yamso na téléphone na émission mususu bango comme bazalaki présent bako expliquer biso Roga na fali nani asali plein parce que mbuta azalaki na tous les deux événements mbutalika so ndako expliquer biso nani asali plein pourquoi mbutalika so azwaki batu da Kinshasa amemaki na Brazzaville donc mais na moni ba concert to eleki nango bien Roga asalaki pe plein na ye fali asalaki pe plein na ye en tout cas il faut qu'on encourager ba artiste na biso basali musala kitoko makasi. Voilà, merci beaucoup de votre soumission. Tu as toujours qu'au solo là, au deuxième besoin. Puisque tu es à Watosali, tu m'as toujours église au milieu du village. Tu m'as sali Moutamoutoute. Tu m'as ni warrior, tu m'as ni gaulois. Tu m'as ni spiritas. Tu m'as ni villageois. Tu m'as tiré les gars, tu m'as. Tu m'as poussé la musique à Congo et Kendeli Bosso. Voilà. D'abord, il y a pas polémique, oh, les Angatines, gauche, droite, oh, Zala Moutamoutoute. J'aime les gaulois, j'aime les warriors, j'aime les spiritas, j'aime les villageois, j'aime les cofifils. Donc,
tout le monde Chimanga alinga bien ça pour la sentiment ya musique à Congo et qui est toujours liboso quel peut nous souka monsieur biso aux gens mambota kopesa bato sunera na musana yo salaka. Merci beaucoup na pesi mbote pa bato nyonso balandi biso Sœur Pauline Lumumba RDC Monde Sœur Nangai Pauline Lumumba RDC Monde Sœur Nangai. En tout cas, fait Luizo Mbata, na pesi mbote pa Junior Ramazan Itashima na Kinshasa. En tout cas, na pesi mbote pa oncle Patrick Amisa Kenda et Matanga. En tout cas, Fabien de Bilto Ganga Film. En tout cas, Blaise Mbuku na pesi bambote. Blaise Mbuku na pesi bambote na pesa bambote msu na konti ya Blaise Mbuku awa. En tout cas, Alain Manzanga Luyeye na pesi bambote. Kadi Kamalanda na pesi bambote belé. En tout cas, merci na yo François Timanga. Papi Pedra motema ya Palmira Mulamba na Liège Angèle Moussoeli Makizembe tolandaki festival na yo bobetaki na Londres wana le 24 lisusu. En tout cas esalaki biso bien festival à munene na kati ya Londres. Sœur na Angèle Moussoeli Makizembe esali biso toujours plaisir à danger. En tout cas bomonaki émission lobina sema Ketabu tokosala so analyse asike kosala biso bien. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Ken Piana na ba patience na opesa ngai ya kosala émission mingi na yo parce que toyaka ko bombarder toyaka pena ba mafinga toyaka pena nyonso to biso awa ezali pitopale toyaka na nyonso ngabe papa songi pena za awa pona ko tindika songi bat babunda bat baswana ngala za toujours wana. Merci beaucoup nazo kende ko remplacer l'été akana mboka kutaki na Afrique du Sud ngabe nazo kende na Afrique du Sud na mboka oyo babetaka yo ba la Afrique du Sud Bagolois, c'est Afrique du Sud, je vous aime. Les Warriors, non, c'est Afrique du Sud, je vous aime. Nasa Koya, nameka kosala geste wana ya liti ya kanda nenga salaka, napela meka kosala yango. Tokona suka monsieur na biso na pesa bambote bato balukaka musala chima ke liboso. Na pesa mbote na Sud Africa pa ya lipasa bambongo. Lipasa bambongo la Jobu na Zakoya, lipasa bambongo la Jobu na yoka penda. Fona na yoka penda nengo ya makabatu na yoka penda son wana ke lipasa bambongo la Jobura ya minga penza pona za kata Sud Africa. Wata les warriors mutu oyo azako lela toujours pour la musique à fallait que de liboso wata les warriors na kata Afrique du Sud na zako ya kalate c'est là toujours sensibilisation bon ma disa banderole pour être musala biso o peso senga le foot nango zako senga makambo belé boya manga toujours na cadre ya Congo Makambo TV et puis la collaboration na film ya Makizembe Ken Piana na pesa sumbote na Clary Kudiaka Lisasi na kati ya France ya yangona Jean Blaise Tampa na kati ya Angleterre en Angleterre. Pourquoi pas na Yaya Boga leader hein Kolo recherche scientifique ya bilamba ezarapa ya Yaya Boga leader Kolo ba couleur hein habillé ya François Chimanga Yaya Boga leader ya oya ngona bisko zali na pesi mbote na Delmo Boganga motema ya MC Mbalabo ya bino ya ngona Olivier Kayembe beau-frère propre motema ya Mami Ndingo na kati ya France. Olivier Kayembe motema ya Mami Ndingo ya bino ya ngwana baromesa nango. Djibril Mpaka l'expertise bana lola ya ope ya ngwana. Sophie Kasengela mama diagonesse na kati ya London ya ope ya ngwana. Papi Pedra motema ya Palmira Mulamba na kati ya Liège. Papi Pedra au moins ba mesanité ba mesana ba mabanga ngo Papi Pedra motema ya Palmira Mulamba to se confirmer bino elo lo wala souté pona ko sukisa na pesi mbote na là où repose le cœur de François Chimanga, autrement dit Kéliane Kayembe Maman Nafaelia Maeva Chimanga Medi Wumba Yao Yangwana Chrysla toujours Mutazoanga Mutu Yawana Chrysla. Merci. Tosuki wana Chacha Makizembe Ken Piana. Jessica Sa. Merci beaucoup. Ciao ciao.